Zanani na uti wapi na okende wapi. Mais okuta na bato moko boye basungio balakisho te. Outa ki na mama na outi na mabele okota na mama na yo. Oyo na mokilo tamboli mabe. Mais lelo pour réputation no pe zonga. Okoko trapa ngo pe na nzela boye. Bato mo pe ba orienté. Ba orienté o pe lelo za lelo oyo sali. Très bien. Yango belva talisi biso na film o. Très profond. Ozomona. Yango moni belvi atalisi biso na film o. Kozwa. Très bien. Koto etali tendance ba okata ya tendance ba pesi. Koto ezo concerner zuma ba okata na ba pesi zuma. Koto pezo tala mama muteke ba olongola penda mama muteke ba pesi. Koto peta le kumani ba longoli ndambe kumani ba pesi kumani. Mututu na part na ye. Mututu na part na nga pe na part na nga na kata. Oui. Épisode. Si. En tout cas, maman Belva a mutu a protéger surtout bien. Oh. Toko cité Belvi a sa valeur, Belva a sa maille, a sa fleuve. Surtout le mot les fleuves Belva a océan. Même nene. Soko za ma mayo ya mwana za océan hein? Ouais, océan. Océan. Soko tala mayo wana soko za na pota munene tsholo kolo na kati. OK. Kazanga grande tena nga sala accident na nzela voye atosima bloc oteka nzela matadi ozonga sala accident nzela panza na loboko bo. Makenda na mwanda za loboko tena mayo océan pote sila. Donc on a une belle vie. Merci beaucoup en tout cas. On comprend une grandeur à belle vie. Na komi bien te. Te komi bien te. Grand tien na sala accident munene. Apanda loboko. Makena océan tie loboko na mai pote sila. So bien un médicament ou comment? Ah. Belva za médicament na motema ya bato batala ke na bandako. Davina moi sa sonite oyebi. Là je connais. Davina moi sa sonite. Davina soka leki na nzela bobi ke mibali ni oto ba no cha miso. Aotala. Moi so abota na bota moi so. Maman ni nani? O comment valeur à Davina? Hein? Siko Davina leki sila na jouer. Davina aleki sila na jouer. On a révélé noni. Non talisa yo. Davina aleki sila na jouer sur scène. Sila mécano. Davina pesaka le meilleur. Sila za joueur à lokolo moko. Biso na basket benga ngo mouvement du corps. OK. Je comprends. Na basket benga ngo mouvement du corps parce que tous les deux mains na yo sala. Na koya na dribble na main comment? Main gauche. Na koya na ngo paf bo na sali croisé na ngo na main droite. Sila okokate. Mama solo. Yo ebisa sila lela. Est-ce que vous yango na lobi na yo bato ebele basala théâtre baza bayila biso tableau sila lela. Sko ngana yela bango tableau ya Davina lela. Na yela bango tableau ya Davina osala bazane loko te ma osala tableau ko mwana bonga. Très intéressant. Ce qui a beaucoup de luna les qui s'il a rejoué ça t'embête. Mon boni Davina Apoa. Ce n'a pas luna les qui s'il a rejoué. Boni Davina Apoa. Bazo finga parce que ça n'a ara kobotama. C'est quoi au base maman? Jalousie parce que Davina lobi Belvi a son mérité pour la minus. Mais bino pe mo lukela sila ba galo bo ta sila. Ba général major bazar. Ma président de la République bazar. Mais bon nous que la si la partie bon Katelena lobby Belva za maréchal. Ah maréchal. Belva za maréchal za ministre de défense. Ministre de défense. Suko bino pe mo luka place bo Monica bo ko la taper si la ba pesa la bino. On ambassadrice à culture. Nyoso. OK. Suko bino pe mo luka place bo Monica bo ko simba pe si la pas simba ma. Exacté. Si la Bible gère ba fan te mais Belva gère ba fan na ye. Ce que Davina considère Davina talisi mokilike Belva za valeur Belva za maya zo océan. Ozo ka mutu passe soko toki mai na kopo ya océan bo ozaki na passe na libumo meli mai wana libumo ni ozo kimia. C'est belle vie.
siko Davina apa kosi place ni oba na yo finga Davina apa o mona ngote ke basana place ba ko finga Davina te ya gola yo fingi Davina za ndumba ya gola na catégorie mibala Davina ya gola yo koleka te ata Miss Lolo baza basi sans valeur oh ya Miss Lolo aleka na nzela ya Johnny Chakala Mida leka na nzela ya nani oya na nzela ya Papa Ngwasa Christian Sugar ese de pana maleka na nzela ya Matuza ya gola leka na nzela teka est-ce que ça peut m'abe pour les kawana siko na valeur à Davina ko leka nzela wana te omoni ke baza ba comme 6 personnes différentes. Très intelligent. Vous mettez là mon mais oui. Bah comme 6 personnes différentes. Pour Davina, Banjela bango baleka tendance à leka Njela ya bafa. Oh Davina apa ko leka wana te. Ozomona mama muteka leki Njela je respire. Oh Davina ko tcha lokolo te. Omoni ke bazande. Yo ba ba msuba ayeka buna chaîne sika ayebate on parle. Mama muteka si la ukati. Si mama loketo mama loketo yebiso kuna loketo nebete lo bana aleka omona Davina apa leki ye na ba valeur Davina apa babala ye o ya golo yo za poso ye ba mariage ya Davina sanga na bututo na moi po ya kolia Lad bamini kaza keso na beli na simba marezo tozali na fiebele mutu azalaka na ngata mutu akite allié to movana be et pas la biso to tozali na bon marché c'est aussi ti jusqu'à ce que na koyoka bien so pe na hospitalisé tozana ye beli susu eloko ya munene ona retena ona vie na ngai ba bien fait za nango ebele mais onga na retena ona vie na ngai pe marka ngai et marka pe famille na ngai et ça va tant mon boy ça va ta 2 ans to 3 ans na zaka na santé la belaka vraiment ma casse la belaka na passer peine dans opération et ça vraiment ti na écran dans la tournage de la zone dans participer souté et ça qui compte na qui taka pour na zara sur la santé et na temps na vana na ndako médecin 50 na vanda 2 ans même au magasin ka pour la ba cure na ngati jusqu'à ce que na comme na niveau opération puis aussi avec oya kananda bazia kutana azo motiver nga comme dans 15 opération les qui ont activité et par après tant que opérer ngai na bale su quelque temps na ndako mutu oya zwangai le wana na kote na ngeza na seki aussi kote za kikolo pourtant to banda na kote za kikolo makasi aussi za kote za na seki et ko chambouler we ça qui na kote na na seki aussi kote na bale su quelque temps na ndako mutu oya zwangai le wana na kote na ngeza na seki aussi kote za kikolo pourtant to banda na kote za kikolo makasi aussi za kote za na seki et ko chambouler we ça qui na kote na seki aussi kote ko mai kikolo et aussi l'imposant marché moi ils a fait pour voyager en Afrique du Sud ngai même nazaki parmi bato bazaki sélectionné ba kina félicité nazaki vraiment côté zaki na c'est même dans ba film nazaki sous-souté et aussi l'imposant producteur qui est pour que l'Afrique du Sud faut c'est Lazare imposant producteur à bis na au Kenya Afrique du Sud parce que sur demande il y a population de l'Afrique du Sud bazaro aussi mais péché na siko otemela producteur ou bien nyonso siko péché na otemela producteur nga na okende voyage na mboko te soki aza te moningami malamu balingaka mpo na bizaleli okomprendre te siko péché nga azalaki moninga malamu ntango baboya ye na scène péché nga azwi bacontrat ya bangola baafrique du sud amema sila yango na oloba na o soki producteur aboyi ye abina otourne te mpo ye aza te na valeur ya peshanga badembelisi ye siko boya osala comparaison ya Davina oyo aza nanu frère mwana aleki nanu 35 ans te bino bozoya kovanda ye na kiti bofinga ye mpo alobi kaka Bellevue aza valeur mais bino mpe botalisa valeur asila na mokili bato mpe bacomprendre ke sila aza valeur bino valeur na bino eyaka kaka na bainsulte na lokuta est-ce que na sesi wana
bien hors caméra, est-ce que à Chrétien qui maman si la terre non bébé Davina apo atika di koloba na bango te Davina apo lobi na ba mélomane bino boyaka kamba ko finga bato bo finga baza ba collègue na biso à théâtre pourquoi bo finga maman Belleville lelo bo bi combien de personnes mabota combien zo bika pas Belleville wana boyebi combien de personnes bazo bénéficier na sima Belleville boyebi combien de personnes bazo bika pas Belleville ya boyebi yango te. Mais bolinga bo finga muta bongo boya kolobeleka mabe pona nini ni devina apatali si valeur abi obi combien de comédiens bakufa o belvaz aura soit bana bango. Mais apparemment peut à jouer rapidement mingi penaka atena ba scène na kata bela ayaka ne kutu te a journée peut-être que le cas ba ibutu ba olela nini 3 tableaux ba bengete mais Davina apa ko ça ta 2 mois mobimba te 3 mois bela re bengete masaka na kiye Davina très bien mozo miss le botel msena Davina vraiment oui que bana mike ba ko kim suko zo ya gola taka ba kimani te zo ka ya gola taka Bah respirer te. Bah tu vas y aller. Ya gola tsaka kahi. Au moins niveau bah tu vas okima. Bah okima non. Tiens. Bakata na licheti, bakata na nini. Mozo ko finga Davina apo lati Davina apo olati Davina apo lokwa elamba. Sortie médiatique nini obino bozo ko finga bino bo finga ka Belleville. Davina apo tika lo finga sila ta. Très important. Davina apo tika lo finga te atali kaka alobi na nzambe pesa mwana mwasi longue vie. Parce que ce qu'on a belle vie et ça n'a pas été belé ma robika te tala américain ngoma na loba na yo mais que belle vie so ka batake belé mais ce qui nzamba zo permettre de comme la et nzamba ota lelo ngai moi so na ki moi sa soni mais lelo pona ye ba nzamba za belle vie wana nzamba permettre te muto belle vie kita mi ma bonne delina yo si très bien nzamba ko permettre te nzamba ota lelo ba comédien combien ba kufa bana na bango belle vie otangisa jusqu'à présent. Mais tous à la batuko, mutabongo ce qui mutalobi bolamu na ye bino fomo finga ye. Voilà, merci beaucoup bien Kazan en tout cas pour ne pas non, il faut arrêter. Kana yokita mwana nanga kufi. Garçon mo kafia matina ya moto. Ayi ko tika matia. Ciao. OK, ko bo remarquer kinini na nzoto Afrika. Crise ngo zaki nini? Amela kinini to alia kinini to nini? Amela masanga te. OK. Mais na nzoto Afrika azana ba pota na Congo. OK. Awa pota ba plante tongwami. Awa kingo babuki. Loboko babuki. Crise ngo sala ka modèle nini papa? Merci maman. Nana benga ki OK Frida sali crise. Ako benga tina ndako. Ndako pa nani? Et pas prospère. Prospère ndana. Azala ki mobala ya kiti awa ko benga nga Frida sali crise à un hôpital. OK. Est-ce que bon famille ya mobala Frida? Na bazali. Na mobile. Na yete siko bana mwasa kufaki ba yete. OK, message ni ngo lancer na bato batala. Batala malika boyo. Batala la solution. Baba beke ba to bana récemment. Maman lelo itebe ya religieux. Lelo itebe la religieux. Aux agents qui sont Merci beaucoup maman. Kana yokita mwana nanga kufi. Garçon mo kafia matina ya moto. Ayi ko tika matia. Ciao. OK, ko bo remarquer kinini na nzoto Afrika. Crise ngo zaki nini? Amela kinini to alia kinini to nini? Amela masanga te. OK. Mais na nzoto Afrika azana ba pota na Congo. OK. Awa pota ba plante tongwami. Awa kingo babuki. Loboko babuki. Crise ngo sala ka modèle nini papa? Merci maman. Nana benga ki OK Frida sali crise. Ako benga tina ndako. Ndako pa nani? Et pas prospère. Prospère ndana. Azala ki mobala ya kiti awa ko benga nga Frida sali crise à un hôpital. OK. Est-ce que bon famille ya mobala Frida? Na bazali. Na mobile. Na yete siko bana mwasa kufaki ba yete. OK, message ni ngo lancer na bato batala. Batala malika boyo. Batala la solution. Baba beke ba to bana récemment. Maman lelo itebe ya religieux. Lelo itebe la religieux. aux agents qui sont Merci beaucoup maman.
Action. Fidèles amis téléspectateurs internautes, je vous prie d'agréer l'expression de ma très haute considération pour vous dire bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous. C'est Jemaï Belle Télévision avec votre humble serviteur américain Oma, la merveille de la presse congolaise. Comme vous savez, Jemaï Belle Télévision s'est réunie autour de cette émission pour vous apporter l'information par rapport à l'actualité. Et merci à vous tous de nous rejoindre à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Surtout, la plus belle des manières de propulser cette chaîne, c'est de bien pouvoir aimer, commenter, partager. Surtout, toutes vos suggestions nous fortifient de bien faire les travaux. Et nous sommes là toujours, comme les travaux nous obligent toujours à aller chercher les informations pour vous informer et pour vous informer. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir cette grande dame des familles Libota, vous le savez bien. Une femme très très intelligente également. Elle sait comment débattre sur les plateaux, également avoir des très bonnes expressions qui pourra bien sûr aider toute la famille Libota, également la nation congolaise à se propulser vers en avant. Je dirais un grand merci aussi à Exode Mikeb derrière la caméra, un grand merci à Jemaï Belle, les gros bébés, un grand merci à l'assistance de notre président d'Appelco, Junior Moabou, un grand merci à notre cordon Migra, un grand merci aussi à ma conseillère Sephora, si je ne me trompe pas. Judith, c'est bien, on est ensemble toujours, c'est la famille Libota, on est ensemble. Je suis avec famille Libota, oui. Bianca, on est avec vous, bonjour. Famille Libota, oui. Vraiment, Américain Goma, merci beaucoup à nous raisonner. C'est bizarre. Nous avons nous travail, banini. Nous avons contraté. Et maintenant, couleur aux autres. Bakufa famille Bota oye vraiment merci na Bellevue Télévision babi tout le monde a film aussi la mariage triqué était aussi la seconde on a couple brisé non couple croisé plutôt couple croisé yango wana et kotaki et quand elle est là plutôt première épisode déjà présentation master et le cas déjà lobby 6h oui tout on est le cas déjà lobby de l'eau vraiment premier épisode même si Zokota batutu balingaka Belle Télévision OK na Bellevue bota la mariage triqué aussi là qui na arme de guerre mariage triqué aussi quand on a couple croisé yango wana vraiment Zokota le premier épisode na biso merci beaucoup na yemo Poutine de l'écriture à Bellevue Télévision un grand merci à Dongolé Sanzamba Versa c'est merci à Odette Lessa le roi célèbre, hein? Dongolesa. Ah, Dongolesa. Dongolesa, Ndama Versa, Mohamed Lessa, tout ça, on connaît tout ça, là. Merci à Niki Lessa, merci à Odette Lessa, maman, à Lesuline, Mifi Lessa, moté, ma papi. Uren qui a louta, moté, il y a Richard, merci à toi, Nadine, qui a louta, Jocelyne, qui a louta, Karine Zanga, Patricia Branco, Bibi Chumou Swamba, Ipoupa décoration. Merci à le roi célèbre, Christian Goma. Merci à Adage Olubanza de Babi, meilleure agence Turquie Luanda, Turquie Paris et pas Rose Mengi Bazawana. Donc, Américain Goma, ma question est et puis Biano Yanga. En tout cas, merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs internautes de Jemaï Belle. En tout cas, bon, mais ça a quand même l'ambiance aux Aranoïs parce que mon corps et la famille de Bota, Wazana Boigna et puis il y a un mal à Zonga raté. Moni, on est tracteur, donc il y a Souraya Boukaka. Au moins, vous allez toujours comprendre. Maître qui toi qui n'a déjà 10 épisodes, je ne sais pas. Et on peut faire le résumé, je ne sais pas encore comme Manini. Il y a un maître qui a le premier épisode, 10e épisode. Vraiment, Bassi Bellevue a ici Bisso, Obi, et Monsieur l'écoute, moi ça doit la ça confiant. Obi so tali film vraiment. Avant de commencer le moya, c'est un lobanini, mais totalit. Facilité, film ici non de tomoni moi ça doit la ça confi. Il y a autant moi so ba la force à moi ça ma bonde les distractions à ramki, ça ramingité. Très bien. Ozomona Bellevue fongoli biso mistolobi te que moi ça doit la ça confi pour négligence c'est qui to nini. Moi si ka force à la vie de prière. Moto faut long il faut prier pour libala d'abord combat. Obano sepe libato babalate obana bango babalate bazana ba onyonga bakokanga mabota na ba quartier ozomona yango moni lelo makambo ebele ezokoma libala Bellevue atalisi biso Miker azaki na mama ne moseka ndeko na ye Naomi Lufwa Kenda tomoni grand frère na ye soki noko ne soki nani Gesho
ozomona miki ya bomoi déjà malade ya miki au mwana bino abela te bozomema makaka na distraction pe pouf mwana bino mwasi akeya kufi Bellevue azokwea malade ya ndeke oyo akwea vine mobimba te mazokwea malade ya ndeke na ndako ya libala Bellevue avandi abi te nga nakwea te vi na nga mobimba natikala kokwea te me ndenge nini nga nakwea boye Bellevue abi oyo eza bitumba fo nakotela yango vie de prière. Vous comprenez? Tout le monde dit Bellevue à côté de mon vie de prière. Père, j'ai un résultat. Cause. Bon, moi, c'est Marie-Jeanne. Donc, comme révélation, prophétie. Ah. Très bien. Ozo mona. Attends, ici, biso. Et là, comme ça, comment on normal. T'es mon anormal. Anormal, ok. Ozo mona, comment on normal t'es? Quand tu as profondeur à prière, quand tu as comprendre que l'okoyo, est ça normal t'es. Alors, la personne qui se connaît a la facilité à regarder que oh yelinga et tout que zangaite. Si zangaite. Très bien. Ozomona. Oui. Nzamba futa kama biso misuso tozaki batu moko boye. Oza na valeur, moza ko miyeba te na hotelema wapi. Oza ko miyeba te naza nani? Na okende wapi? Na uta wapi na okende wapi? C'est une histoire. Notre option wana na miyeba kite naza nani? Na uti wapi? Na okende wapi? Très bien. Mais au côté na batu moko boye ba sungyo balakisho te outaki na mama na outi na mabelo côté na mama na yo oyo na mokilo tamboli mabe mais lelo pour réputation no pesonga okoko trapa ngo pe na nzela boye batu moko ba orienté pe lelo za lelo oyo sali. Très bien. Yango Bellevue talisi biso na film oyo très profond. Ozomona yango moni Bellevue atalisi biso na film oyo atalisi biso na vie moi si faut kozala oui kolia komela c'est bon eza logique et normal il faut kolia komela faut kosala bon mais il faut kokota profondeur ya mabonde liko tuna likambo liziba oyo bitumba ezouta wapi il faut kota ngo mabonde li la carte mariage triqué yango moni frère na biso dola c'est il faut kota mabonde li. Ah, on va le barrer une femme sage. Bâtit sa maison. Très bien. Ozomona, yango moni Bellevue azaki moi si sage par rapport à mi cœur. Ngai na bela cancer te mais na komo yoka où eza malade t'arrive. Mais eloko bona remaka on nzoto te tant na komo yoka ngo boy. Donc na hôpital te fa luka na nzambe. Banda na nzambe spirituellement et puis on ira d'une manière physique. Il faut na lukela ngo nzambe tala bitumba o nzambe tala problème nga na vie na ngai na bo mwana na ngai loko boye ya te si bitima na mukolo boye uti wapi. Très intéressant. Ah. Merci beaucoup en tout cas. Si on peut rester sur Mariage Triqué, en tout cas on aura beaucoup à parler mais au moins il a fallu quand même tout le belapé local. Mariage Triqué en tout cas pour les messages est commis. Maintenant, est-ce que le problème, il y a visibilité, le problème, il y a vie, est-ce que c'est au rendez-vous par rapport, il y a bon travail au maman, Bellevue, à l'exhibition de ma film, du jour au lendemain. Est-ce que Mariage Triqué, par rapport, il y a rendement, par rapport à autre, c'est là qui, dans le niveau de la vie, dans mon qui, comme on a dit, toi qui, une fois, en tout cas, je salue à passant, Abaki, destination 1 million de vues dans le film Mariage Triqué. Est-ce que par rapport à la vie, mon otali, comme dans le premier épisode, il y a le 10e épisode, est-ce que, ma famille va répondre biso. Bon, nakoloba ils sont déjà dans le bon film vraiment Mariage Triqué est talami et puis ils ont ba commentaire moko malamu na kati et surtout moi na biso junior a suivre moi commentaire moko bien. En tout cas famille bota bazalaka na famille bota ba welaka en côté au la film. Solo. Non, il y a bisous à ouais là. Non, la côté me tali bosso, botte la gaba j'aime. Non commentaire le bosso, commentaire le baguette, ngam tel bosso na commentaire qui. Nga suka ba ebi nga zaka muta suka ngonda. Nga la sona 0 RT na tongo. Ba moninga nga clôture ka wana. Donc nga bango ba wela na bango de nga 0 R 6 heures nde yangai. Très bien. Na sona ngata ngo na 0 R ba 6 heures na ozwango. Ozomona parce que Bellevue osa ba biloko moko boye. Si on va nous faire flatter, on va film. Est-ce que le film un peu l'équipe, est-ce que tu peux avoir un groupe être au talent bien que nous ayons un film soit sika? Ya, ngana zonga ko bina tota kin makambo.
Film à Kalabongo. Ce qu'on a vendu, la tali qui m'a comme ne finir d'avina à poids. Troya. Tout est normal. La réponse non peut non tourner l'idée. Est-ce que ce qu'on a zone de sérieux, on a l'autre côté la kin makambo. Très bien. Osomona, na l'autre la temps de la fin. Toujours un message. Non yebisayo. Est-ce que vous appelez moi tant peu bonne na page Facebook na yo parce que Facebook l'un des réseaux sociaux était carapéza parce qu'il y a des gens qui vont dans YouTube vous avez un message moi bon est trop intéressant parce que dans la première épisode le 10e épisode exemple nous avons la partie na beta ngai na zoki maté à ma casse quand na 5e épisode je peux capturer au sali message mon pour lancer sur les réseaux il y a page Facebook na ngai référence pas belle page Facebook na ngeza mwana suka famille bota tout est la famille bota très bien film maintenant aussi là on a 4 na batant fort on a joué moi 5 minutes moi 3 secondes moi na tient la page Facebook nanga très bien pour ni total ça batuka ba valeur à malamu ben biso razaki valeur te mais ba parents na biso ba regrettaka au monde maman otino déjà qui est la belle vie qui défend la belle vie maman biso tindanga maman biso tindanga parce que il place na wuti na place na komi surtout vandi bo américain ngoma à l'époque oyo kanga sono va na ngati makam na ba poser jino mo ba yebi yango o va na ngati o munoko e banolo ba bêtise mais lelo na kuma oyo kanga so kutu mudo finga ngona nzela na regretaka anja pona nini pona lexanga na nzelo. Bon, ça c'est chemin, on t'allait puis peut-être reçu message et puis on a conscience, on a maté à mon boroté à Batulobi. Ce que on moni maman biso za fier ya oza la famille bota. Très bien. Pour grâce à Bellevue na mela masanga te na tika cigarette. So le mela masanga te. Nga mela masanga te. Andeka mona. Ya mela raté na tika puiti te. Naturel. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir de l'avoir sur cette très beau partie. En tout cas, par moment tout me ça dans biso boyé. Tout le monde d'accord, dans l'actualité, moi en tout cas, c'est aussi un grand plaisir. Et on doit tant qu'on partage un message, vous allez très capital. Surtout ma film éducatif, vous allez capables maman Bellevue en tout cas. Tout mes sanabongo, tout le malais. Mais je profite également pour dire un grand merci à toute ma famille Ngoma qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Dire un grand merci à Jonathan Ngoma, grand lion, grand frère propre. Un grand merci à Guy Ngoma, c'est toute ma famille. Je vous aime énormément. Beno Lutumba, je t'aime énormément. Un grand merci aussi à mon ami Tyson Maemba. On profite petit à petit. On file déjà petit à petit. La profondeur, il y a mission. On est déjà avec couple croisé, Maître Riquet. Couple croisé. Apparemment, ma belle vie, on a le même scénario ou bien on a la même thématique ou comment? Allah elika na mabala. Pour nika na mabala. Allah elika. Ta la belle va donc inspiration hein. La maman chéra moi si ma maman na pesi bien en beauté, la maman chéra moi si maman José Lutsadisu, maman ni ba super, maman ni ngoya mputu. Maman Sakina la grande H, maman Mamita Dina, maman Gina Mabiala, maman Ewino, maman José Lutsadisu, maman Nyonso papa, toutes les mamans de famille Bota en tout cas. Eliko, papa Alengui donc on y bisayo. Tes familles Bota. Toujours costaud. Toujours munene. Non y biso toujours munene. Belle vie. Aïna ba couple non ye biso alaleli biso na mabala azoka inspiration uta pa nzambe nzamba inspire yango na biso nzamba pesi belle vie inspiration nzambe apesi belle vie azoka ba inspiration pourtant on sala film azo inspiration pa nzambe belle vie on sala histoire à boye tota la filme to mona croiser wana eza banani. Est-ce que tu as et ça daily na gesho to keni na vini pour tout le monde na extra filmé tout le monde na teaser ndenge ezozalela nani aza nani total est-ce que tu as roulé na monotonité ou bien jamais monotonité monotonie eza wana te eza pe des titres différents mais eza pe un peu relatif de côté à moi, mariage, tout ça. Ya, ate ça que moi relatif de côté à mariage, wana. Allah le ligne ma bala. Allah le ligne ma bala.
bandeko ya presse bien ko la musabatu ba mutu nyonso tu aza na ngambu na kozwa koto etali tendance bakokatela tendance bapesi ye koto ezoconcerne zuma bakokata na bapesi zuma koto mpe ezotala mama muteke balongola mpe nde mama muteke bapesi ye koto mpe etala ekumani balongoli ndambe ekumani bapesi ekumani mututu wana part na ye mututu wana na part na nga mpe na part na nga na kata oui exopa aza na parti ne ntango otala mpe parti ya nani ya gesho wana ya fini wana na dakos estce nga exo mpe koto wana etalinga bakatele mpe ndambu ya ye judith mpe ovanda betabeta misu koto na nga eza nini kota daili to kota keni bakatele mpe ndambu na ye bapesi ye. C'est bien pour nous en tout cas vos indications bongo ou bien un message bongo parce que au fur et à mesure ou du jour au lendemain maman Bellevie toujours très inspirée par rapport à message là est-ce que et même là qu'il y a un problème du côté spiritualité parce que par moment aussi on dirait à toucher un peu bah habiter ma bateau on peut bah animer de mauvaise foi bah ko attaquer peu na banima bah attaquer parce que apparemment elle touche toute la nation baotake ete omoni oyo nzambe apesaka inspiration atelemaka kaka bakombataka eloko ya malamu te ata nzambe alikolo atelema obunda moto nzambe apesa inspiration nzambe ainspire ye abi teya bana na nga boye peut-être kobunga eza place boye teya bana na nga zongisa bana na nga na boye nzambe atelemaka déjà. Bellevie ayela biso temps de la fin. Tout le monde attend de la fin d'Enge Zala. Mais aussi la troisième saison. Pour deuxième saison, on a ça Sarakian. Mais aussi la troisième saison attend de la fin. Et même là, le problème, est-ce que vous avez que maman. Et même le problème, c'est beaucoup plus de belé dans le monde fétiche. Vous avez un exemple. Bazo paye sa témoignage. Baza ata mama komi balata na bandeko na biso pa TV baza ya nga ko bandeko ka TV te na liboto na nga kaka. Très bien. Bato ebele ba pesa ba témoin atali film na atali habité bien kamemanga na kota na mwa maso memanga na ke pa passer memanga yo moni nga na lakini idée ke simba kisi mais na moni modèle o mara esukeli o mara na kocha lokolo te fona zone sabona sala bon. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir temps de la fin parce que au révéler le moins malamu. Tout ça dans un film nigérien en tout cas Karashika bah l'exception en tout cas Ndenge Goya Lobby et puis maman Bellevie révélé on va c'est un troisième épisode. Si. En tout cas maman Bellevie a muto protéger ça te dit bien. Oh. To ko citer Bellevie a sa valeur, Bellevie a sa maille, a sa fleuve. Surtout le mot les fleuves Bellevie a océan. Même nene. Soko za ma mayo ya mwana za océan ouais océan. Si vous avez mayo wana soko za na pota munene tshelo kulu na kati. OK. Azanga grand tena nga sala accident na nzela voye atosima bloko oteka nzama atadi ozonga sala accident ja panza na loboko bo. Makenda na mwana za loboko tshela mayo océan potesila. Donc on a de Bellevie. Merci beaucoup en tout cas. Comment grandeur à Bellevie? Na komi maintenant bien te. Te komi bien te. Grand tena nga sala accident munene. Apanda loboko. Makenda océan tshela loboko na mai potesila. So bien un médicament ou comment? Bellevie a un médicament na motema ya bato batalaki na bandako. On soigner ba couple belé. Cicatriser. Oui, ba couple belé ça qui a problème grâce à tel film à Bellevie, azo éducation, azo ngel mobile papa bana, chérie je t'aime beaucoup. To kabana lisusu te. Merci beaucoup. En tout cas, on peut finir déjà à côté. Il y a des films, hein, déjà au lancer déjà un message. Il y a bien avant par rapport à couple croisé. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter Bellevie Télévision pour des merveilles qui se disfont du jour au lendemain sur Bellevie Télévision. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Je suis Américain Ngoma, votre humble serviteur avec Bianca Zanga sur ce très beau plateau. En tout cas, on a vraiment beaucoup à partager avec vous. Davina Apoua, aujourd'hui, elle est au centre. Il y a maçon, pardon. Il y a
critique, insulte, parce que ma santé mais critique, insulte, et pas bandeko ya Babakouk. Déjà, na moni Miss Lolo, na moni Mida. C'est quoi juste avec tous ces insultes? Américain, n'a pas loko moko. Davina moi sa sonite, ebi. Là, je connais. Davina moi sa sonite. Davina soka leki na nzela bobi ke mibali ni otuba no chamiso. Aotala. Moi so abota na bota moi so. Maman ne nani. On comprend la valeur à Davina. Hein? Si que Davina leki sila na jouer. Davina leki sila na jouer. On a révélé non. Non talisa yo. Davina leki sila na jouer. Sur scène. Sila mécano. Davina pesaka le meilleur. Sila za joueur à lokolo moko. Biso na basket benga un mouvement du corps. OK. Je comprends. Na basket benga un mouvement du corps parce que tous les deux mains na yo sala. Na koya na dribble na main comment? Main gauche. Na koya na ngo paf bo na sali croiser na ngo na main droite. Sila okokate. Mama solo. Yo ebisa sila lela. Est-ce que vous yango na lobi na yo bato ebele basa théâtre baza baila biso tableau aussi la lela siko ngana yela bango tableau ya Davina lela na yela bango tableau ya Davina osala baza ne loko te ma osala tableau ka mwana bonga. Très intéressant. Soki na lobi kutu luna leki sila na rejouer ça tembete mongo boni Davina apwa. Si on a dit Luna, les qui s'en ont joué. Boni Davina à poids. Bazo finga parce que ça n'a pas de c'est quoi au base maman? Jalousie parce que Davina lobi belle vie a mérité qu'on a la minus. Mais bino pe mo lukela sila ba galo bo ta sila. Ba général major bazar. Ba président de la République bazar. Mais mo lukela sila parti bo katelena lobi belle vie a maréchal. Un maréchal. Melveza maréchal, un ministre de défense. Ministre de défense. Si vous avez un place pour Monica, vous avez un peu de ambassadrice à culture. Ok. Si vous avez un place pour Monica, vous avez un Simba. Exactement. Si la vie va gérer ma fan, elle va gérer ma fan. Si on Davina considère Davina talisi mokilike, belve aza valeur, belve aza mai azo océan. Ozo kamutu passe soko toki mai na kopo ya océan bo, ozaki na passe na libumo meli mai wana libumo ni ozo kimia. C'est belle vie. Si on Davina apa kosi place ni oba na yo finga Davina apa. O mona ngote ke basa na place ba ko finga Davina te. Yagola yo fingi Davina za ndumba yagola na catégorie mibala Davina. Yagola yo le kate ata Miss Lolo, baza basi sans valeur. Oh, ya. Miss Lolo, aleka na nzela ya Johnny Chakala. Mida leka na nzela ya Yanani, na nzela ya Papa Ngwasa, Christian Sugar. Et ce n'est pas na maleka na nzela ya Matuza. Ya Gola leka na nzela Teka, est-ce que ça peut m'abé pour les kawana? Si on a valeur à Davina, on est candidat à Nati. Au moins, il y a comme 6 personnes différentes. Ok, très intelligent. Vous mettez là, on a mais oui. Comme 6 personnes différentes. Pour Davina, Bandela, les tendance à les candela, il y a ma femme. Oh, Davina a pas les Kawanate. Ozomona mama muteka le kindela je respire o Davina ko cha lokolo te o moni ke bazande yo ba ka ba msuba ayeka buna chaîne sika ayebate on parle mama muteke si la ukati si mama loketo mama loketo yebiso kuna loketo nebe te lo bana aleka omona Davina apa leki ye na ba valeur OK Davina apa babala ye o ya golo yo za poso ye ba mariage ya Davina sanga na bututo na moi po ya kolia oh ozofinga moto ayebi goût ya goût de ya nuit de noces. OK nuit de noces. Ouais ozolingo finga moto ayebi goût ya lios na loboko avandisa des familles God samba babuaka makasu baloba
balingule melema bato balangwa oyo ye ya gola sala ngote ni mama na bango bakotelaka OK na mama teko mbisa sola na bango ba fi te na otalisa bakokande ba grandeur finga te mo sola te na fingi te na oloba na bango na otalisa valeur oyo Davina apoisa nango comment moto soki azo reconnaître lelo bazongisi ba vidéo ndenge Davina apoa oui j'ai vu la vidéo alobi makambo solo mpona matanga wana baguerre d'esprit ezalaka te bazalaka mémoire na matanga biso tozalaka matanga ya mama Davina singa azalaka na cinquantenaire tokende bacimitière matanga mama Davina apoa si touti cimetière comment si je me trompe pas wana nazala na bandale entre 2019 2020 comme ça non et cause à 2019 2018 so na bosanité parce que ba fin 2018 ba début 2019 OK ozomona bazala Davina nani Pechanga Bellevue président Caleb Sila bango 4 bazala na cinquantaine oui na matanga ba Davina baza ko encourager ba commander bazaki tellement belé biso pe tozala ça ba solo na bango mais ndé na TV betonné non à l'époque bazaki même kala Kala. Ozomona Kala bazaki même moral place ici la zone obake c'est na zabo c'est grâce à Xi Pechanga. Kala. Donc reconnaissant. Kala wana Kala tanga azondima nanu azondima bolamo ya Pechanga sale batanga ba producteur ba bengani ye. Ba producteur bengana ye. Boyo yebe ngote ke muta azongisa mamu teke na scène eza Pechanga. Oh, production ezali na ba na ko benga na ba producteur ba no PZT ba producteur ba no boya ye mais Pechanga siko oteme la producteur alo lina ye ou bien nyonso siko Pechanga oteme la producteur nga na okende voyage na mboko te soki ya zate benda ko moninga mi malamu balinga ke pona bizaleli o comprendre très bien très bien siko Pechanga zaki moninga malamu ntango baboya ye na scène Pechanga azwi ba contrat ya bangola ba fruit du sud amema sila maman tu travail yango na oloba nao très bien so be producteur aboyi abina tourner te po ya zate na valeur ya Pechanga ba dembelisi siko boya osala comparaison ya Davina o azana no frère mwana leki nanu 35 ans te bino bozoya kovanda ye na kiti bofinga ye mpo alobi kaka Bellevue aza valeur mais bino mpe botalisa valeur asila na mokili bato mpe bacomprendre ke sila aza valeur bino valeur na bino eyaka kaka na bainsulte na lokuta est-ce que na sesi wana ou bien hors caméra est-ce que chrétien qui maman Sila te non bébé Davina apo atikadi koloba na bango te Davina apo alobi na ba mélomane bino boyaka kamba ko finga bato bo finga baza ba collègue na biso théâtre pourquoi bozo finga maman Bellevue lelo boyebi combien de personnes mabota combien zo bika pas Bellevue wana boyebi combien de personnes bazo bénéficier na sima Bellevue boyebi combien de personnes bazo bika pas Bellevue ya boyebi yango te mais bolinga bofinga muta bongo boya kolobeleka mabe mpona nini ni Davina apatalisi valeur abi obi combien de comédiens bakufa o Bellevue azwaka soin bana na bango mais apparemment pe ajouera penda mingi pena ka te na bascène na kati ya belara ayaka ne kutu te azwaka ne peut-être loka bayibutu baolela nde nini 3 tableau babengi ete mais Davina apa kosa ata 2 mois mobimba te 3 mois belara ebengi ete mazaka na kiye Davina mozwa miso lelo botelemisa na Davina vraiment obike bana mike bakokima soki ozwa yagola tiaka te ozwaka yagola tiaka bato barespirer te bato baoya te yagola tiaka kaka omona niveau bato baokima noni tian bakata na lisheti bakata na nini mozoya kofinga Davina apo olati Davina apo alokwa elamba sorti médiatique nini obino bozoya kofinga bino bofingaka Bellevue Davina apo atikala ofinga sila te très important
Davina a patika ko finga te atalisi kaka alobi na nzambe pesa mwana mwasi longue vie. Parce que ce qu'on a une belle vie, et ça n'a pas été belle, mais on a été américain, on a l'obana yo. Mais oui, que belle vie, ça va attaquer belle. Mais ce qui nous a permis de te comme là, et nous a le longa y moi son, là qui moi ça soni. Mais le pour na yeba nzambe za belle vie, on a nzambe permettre te muto belle vie qui ta. Si. Très bien. Nzambe ko permettre te, nzambe a le ba comédien combien ba kufa. Bon na bango belle vie otangisa jusqu'à présent. Mais tous à la batuko, mutabongo soki mutalobi bolamu na yebi no fomo finga ye. Voilà, merci beaucoup Bianca Zang en tout cas pour ne pas non, il faut arrêter, il faut arrêter. Trop longtemps là, toko okolo ba nini na batutu ba c'est Davina en un mot. Et ça l'a très bien. Bah tu vas comprendre que Davina a pour aller ici là nous jouer c'est tout. Merci beaucoup en tout cas on peut passer par là. On a Zamaloba Bianca Zanga nenga zo vina yo moi mouké par rapport à en tout cas mes condoléances na famille nyonso oyo baza touché na liwa ya moi si ado la star en tout cas interprétation et na bandeng belé par rapport à histoire wana par rapport ya Mamde Lekeli tu peux dire comment par rapport à histoire wana parce qu'il y a d'autres babi que de la star yeye na bandeng belé ngala landi maman la fille na landi yango parce que presque mutasalaki achaki micro na famille wana ye Nathalie yango Nathalie maman ndenga zolela mwana na passe na motema maman na lobi asoli na mwana samedi abi se maman na oya na tongo na yo tikelo mbongo likelemba na tongo et butu nango potongo etana ya dimanche azui message ke mwana kufi abi banda bakena ta mwana na morgue dola sazate vidéo. Est-ce que ça Kobanga parce que c'était juste 5 jours bien une semaine après le mariage non? Oui. Est-ce que ça Kobanga bako lapider ou bien bako attaquer na se préserver na ou bien il y a d'autres raisons. Ils ont raison. Yo kanisi. Ils ont raison. Tu vois la vie mutu nyonso tu bakita mutu na bopete to zuki miate. Au moins nous comedi moi ça dola c'est amakila makasi. Oh le bébé na loralement proverbe mais quand on détailler yango lo baté mutu nyonso to amuta oliate. Très bien. Makila nyonso sopanaka boité. OK. Makila nyonso makila sopanate. Nani allié nani non. Siko to yebite sa mindenge nini. Mwasi oya yo tozwa kaka mwasi yo bali lo bimisi mbongo lo monela pasi ndengo zo sala boyo mbongo na pasi ya tongo pokwa midi honore mwasi na yo oki mwasi na bake kocha mwasi na morgue yo zate tozala batu sont sérieux très touchant un peu très profond toza kutu na ba mama mwana ba oke kocha na morgue mais mama bo kocha mwana nga na morgue te aussi longtemps nga mama na monité. Et bon, moi, je suis allé dans bon aussi. 1 + 1 = 1 en mariage. Si. Très bien. Attends, tu vas beto babamo libanga. Nzima pour toute humiliation, mais nzamba lola a jugé innocence na yo. Pour le monde, totambola kana balaison dit. Alobaki. Asalaki lolo ba traiter maman Kalunga ndokiti ba généraliser maman Kalunga na belle vie koti na moni ba fingi maman Kalunga ba fingi belle vie ba lisaka mabale zo umete maman Kalunga parrainer mwana batakufi siko maman Kalunga ye boni yo dola sozala te po ata maman Kalunga petanga yaki dola sepe asalaki ka te ozomona ko finga nini ba finga dola se po bato bakozala wana bako protéger ka ye ata famille mwasi ne ba pourtant ba monde déjà que oyo o se présenter maman mwasi nga belité mo aloba wana ata ko tozo reconnaître ngam na bot na bete ki bota parce que maman na ba bete ki bota kasi maman na zo témoigner abi mwana ne azana ba pota na sima mu Kongo mwana na ye azana ba pota ba katie awa qui menace ya force physique bien na ndenga molimo na kotala boye aboni na esprit OK
Abondi na besprit parce que maman na bango azo témoigner abi mwana na nga aza na pota munene na sima mukongo mwana na ngai azana na nini comment dirais-je plutôt mwana nga azana nini azana pota na mutu c'est comme ça ndeba bamba ki mwana nga eloko ko bamba alobi leki ya dola se muta yako benga bango abisi bango ke nani la fille na bosa ni kombo na ye moi c'est Adola moi c'est Adola c'est abi mama Frida si Frida abi mama Frida tozana ye na yolo médical wana avant kufa wana sa kufi na ba ina morga mabanga oh là parce que moi même ça maman te que moi on a kufi direct exact maman le bloc que ça maman ke ba maman prophétesse na bango ke ça kabi aba baby singa mama bonde na baby singa Frida aza bien ta sali crise bandanga ngana zokanga kaka lilobo yo tala belva kosite belva lobi bandanga na botama na kwaya malade ndekete ifana luka basala nzambe mama na Frida lobi banda na bota mwana nga nano asala apika crise te bébé na tiki mokolo na sa apika crise te. Très profond. Quand on a commis la Koloboé, a piqué crise. Maman lobi na kena ne va prophéter sa bonde là. Abi ko yena zo dingana ya ba lobi na nga te yaka na mabanga. Abi na mabanga bona kuta mwana nga ebembe. Do la sa zapo depuis to yaki na corps do la sa zate. Tozo bengi numéro ezoleka te. Soki to bengi ye azala kite na morgue. Maman nazo témoigner. Kufa balaki na ye. Mazaki. Ozaka tout. Mais na kufa bakitika na morgue azate. Très bien. Batu misusu balobi ke do la sa bane ko bima déjà. A senti à se pressentir mabe abia zonga ndako. Ayokuta mosa kufi mutu na she wana explication makalunga. Aye akufa ayokuta mwasi na ye mutu déjà akufa elongi na she. Wana explication makalunga. Comment boni na okeno tia mwasi na morgue yozala te. Ebe on te ke ba condition. Soko lié mutu oza go mone bembe wana te na miso. Mais do la soko mone bemba ya Frida. Parce que la déclaration de décès il faut mutu azaki wana faut déclarer parce que mona maman na bango lobi depuis to bandi ko benga dola c'est na leki na ye to tika lozwa mutu te. Merci beaucoup en tout cas Bianca la mon explication nous a très profond on me signale déjà que la télévision c'est le temps bien sûr un moment en un mot parce que tous à la moi to lobby peut te sungi to ko bani na mukuse na parce que pito pas pesant entre les deux familles. Mais oui, famille nga bana posa ba mona clair mwana bango. Ya atangai. Atanga lo na bali mobali na ngai. To mobali na ngai bala ngai na kufika ina américain. Ba jini to bo sa mobulu. Intimate de mariage. Bon ke ko tanga na morgue mobali na ngai zate. Oyokata. Ya. Omona, maman na bango aza na droit, il faut ba yeba mwana bango kufi ndenge nini. Baza na droit. Baza na droit faut ba yeba mwana bango kufi na nini. Do la sala frère na biso to koko livrer te fala zala. A défendre innocence na ye. Pourtant déjà bas ma comme on ba il faut ça la clip na Fabrigaz. Et ça Fabrigaz muta itindi ye ale ki sa mwasi na ye pona ba clip ne ba ngima sane ba koka na Fabrigaz. Tala déjà bana si mamambo. Ndeba baloba. Tala batu ne bazoloba. Tala batu ne baza ko interpréter yeyo okokima onokima po ani do po mama na nga za la vidéo wana prise kana peso mbote wa concert chéri. Pour ça katelinga ndambo abina nga Bianca soka mandambo wa muke ototo osala émission tia. Abina nga i comment oui nanango. On aura quand même le temps de diffuser ça. Abina nga i comment maman na zolela alobi comment mwana na ngai oya belité eloko te mwana nga bezo kotikela nga mbongo na tongo boya koyebisa nga mwana nga za na morgue mobali na za wapi azate leki ya mobali na za azate batu misusu ba voisin de bakekota kwa wana morgue
Voilà, merci beaucoup Bianca. Bianca Zanga, en tout cas, on va procéder par les investigations parce que les a toujours l'eau que c'est pour attendre pour mener enquête délai. Et puis Kimia et Zanama Botami Balé parce que déjà maman a Koufi, en tout cas mes condoléances na Batutu, va aller très touché na Marwana et tant comme nous monte dans souka. Mais moi, je pense que au Pesselanga revoir na Ibutu. Pesselanga Ibutu revoir. Négatif famille Bota. Ya jampi opesi nga pasi. Ya jampi na leli na motema na ndimete koza yo koko mema humiliation pas belle vie boy. Ya. Soki tozui ba papa Alain. Asali pe 4 films na bela a tourné te à Silami. Maman étoile film Ocholeka, yo moni maman étoile. A ça des problèmes de pour nani. Ah mais t'as 12 ans parce que l'équipe belé to. Ah on t'a tourné à wat na nini, t'as ko titre film on a pas ni. Na Spiritus. Un film parmi les films les plus vus ou les plus regardés, le plus si. Oh, il m'a joué qui na Marie-Jeanne, bah, misala papa na miso Gino. Ceux qui m'a bien eu 3 films été. Au sein de la mission, c'est vraiment $20 pour tirer na poche. Il m'a géré en côté. Est-ce que Belva Zana pour soutenir ma botte à la mission? Belva dans la famille n'a été. Il y a le l'homme qui a payé ça, le lobby on a téléphone comme ça l'économie. OK. En dehors à théâtre, nous avons un peu de rapport libako à la raté, au monde normal. Américain Belva zana kate pour la makana biso to akokisaka. Ibuta sina contrat na Belvite, asina contrat na Belarte. Non, mais asina contrat te, azaki collègue à Belvi. Abane ko sepelate na ba insulte ba no ya pas camarade na et pas collègue na ye. Belvi pas à Ibutu que collègue n'a musala. Après ça Ibutu va valeur de ma respect na ye. Ah Ibutu ba kena SB kena na SB jouer combien de tableaux. Azonga mbangu pourquoi maza ko miye ma valeur na bango te pourquoi za ko miye ma valeur o azate. Donc tournera va et vient. Oh. OK, OK. Akena ki liboso ti. Akena ki buta kena ki liboso. A fini écoute à lobby le n'importe quoi. À ça il va venir na tendance ba na ba bar bazo loba bazo sala bazo ngi sabo. Mais lelo. C'est que mais lelo qui est le sous pour on fixe ça ka belle vie. Belle va sala nini. Est-ce que papa Ibutu pardon oza mukolo oza ya jampinga na ko déplacer langage makasi te liboso na yo mi pesa valeur mi pesa kilo c'est que bombele pene si moi espace moko boya kozonga na pelobi te ya babi waze kwa aloba ngo abiso que omoni mobile bozaki kini akabona komi kozonga se kabosa ne loko da ça que libela toyebi te tour ntango ozonga nde nini ya moto abatami aleki na mayele tomona na bilongi tomona na motema te nzambe aobatela belvie nzambe azobimisa bato mabe na miki epa belvie na mpoasa bo toyeba oyo aza mabe oyo aza malamu bahypocrite baza ebele pembeni ya belvie baza ebele ye moka te bahypocrite baza ebele bahypocrite baebele mais topesa bango chance topesaki bango chance mais cette fois-ci chance eza te belle va tikala ta ye abotama mpe na mutu te nalibuma mama bango azala ye moko nalibuma mama na azala ye moko OK ozomona nalibuma mama na azala ye moko est-ce que le musapi moko mpe sokola elongi te ya mutu aloba mosapi moko esokolaka elongi te akosa mutu aloba mosapi moko esokolaka elongi te akosa mosapi moko nde ekreela bato baproblème yaya soki oza yo moko poison eza te soki oza yo moko alobaki azongisaki boye eza te
ozomona Belvis soki avandi ye moko baleson eza te ava na ye moko parce que bato ya lingi bato me bato balingi ete moto okola ya gola akovanda kiti pa traité Belvis songi nzoka songi numéro 1 mama muteke bavanda na Rémi Kovodo batonga 5 heures du temps batonga banani Rémi Kovodo. ah Rémi Kovodo. oui bavanda 5 heures du temps na mama muteke batonga banani Ah. siko yo kovanda na kiti mpo lobaki ya Belvis na songi ya yo moko makasi. Ok. Non. Na eloko na oloba papa ibutu akei malamu. Babimisela na kesika ma ezo chola. Tellement Belvis aza incapable ya opesa ye rôle. Belvis aza incapable ya ovanda na ye. Papa ibutu akende place oyo baoyambe malamu voilà. Akende place oyo baopesa bachance, place oyo baolinge mingi. Merci beaucoup en tout cas, Bianca Zanga, on peut déjà chuter. Est-ce que au conseil que l'on a fait, maman Sarato la pardon, parce que bah on a ça c'est un pardon pouvoir retrouver vie na internet. Sarato là c'est un pardon pas nan. Et pas bateau bah pour ça c'est un pardon pour bah fungola. Mais il faut que vous ayez batongo banani. Sarato là ça femme battante. Ba courage. Et puis ba félicitations dans tout là. Mokili eza bon on a vu so na to profiter photo yeba nani aza nani. Très bien. Elo kanga na loba na yo zalaka makasi. Lelo te lobi te nzambe moka yebi kaka. So nzambe pa bakishene kende. Gloire à Dieu kende. Bakati Sarato la munoko te. Akati munoko te ekende. Mais so penza mbakishene le zonga pardon to senga ka pa nzambe. Pas mutamokili te. Pas mutamokili te. Mutamokili ba pesa ke respect. Mabanga mutamokili te. Mutamokili basenga ka excuse. Nzambe ne basenga pardon. Senga la excuse kasi. Te na senga pa excuse te. Na senga excuse ba ne pas yuma wana. Pas de bola funa. En tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de partager en tout cas des bons moments avec vous. C'est un très beau plateau. En tout cas, je vous respecte énormément, Bianca Zanga. Moi aussi, vraiment. Au côté de maman Belvis. On est sur les plateaux. En tout cas, ligne de serre où bayambinga kitoko na kati ya famille Libota. Ana mutema o bazorena ba ndenge bela en tout cas ngana bondela botala bien bolandela alo ba bien on dirait dans un message très capital. En tout cas, aussi si nabiso. Vraiment. Pour le bani, le message en souka, tout va salir biso. Ouais, vraiment. Tu vas retenir dans l'émission que Moutounion surtout t'es à ça mouton à cause de la na Belvis. Ceux qui t'ont un souci à maman Belvis, t'ont un poste à Belvis à Zala li sousou. Il faut te protéger. Bah te belé, faut pas l'onga mpandine. Bah hypocrite basé belé. Famille, bon d'abord retenir bon. Tout ça va sembler, c'est pas vrai, bah ça te permet. Qu'est-ce que ça va penser un message? Vraiment, merci beaucoup na baïman surtout bah l'ingaye mon Poutine de l'écriture. Merci na mauvais propre Jean-Paul Kapinga moté ma maman Nassi. Merci à toi mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Et merci beaucoup à mauvais propre Tito da Costa. Merci à mauvais propre Papa Godard Eliko. Merci beaucoup na Nenen Zimbi, la présidente Doris Mwambani, qui sont la patronne Rosim Bouy International Kabobo, Armeline Tumba, merci à Miss Margot, la patronne à Patiti Tenge, Miss Nick Bams de Brazzaville, Chico Sana, merci à Tonton Grace, merci à Chaco, merci à Diana Banaka, monté dans la rubrique Bangala, na Italie, voilà. Merci à Johnny Lema, Aquarium Kilo, à Congo, du Fabel, merci à Papa Migra, merci à Président Junior Mouabo, merci à Exode Mikebi, Waza derrière la caméra, et merci à Yomoko, américain. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, c'était pour nous un grand plaisir de t'avoir, c'est ce très beau plateau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette très belle émission, c'était l'œuvre de votre humble serviteur américain Mouma, la merveille de la presse congolaise, et merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous les amoureux de Jema Ibele Télévision, vous êtes là nombreux. Je vous invite à nous suivre en Suisse, également au Canada, aux États-Unis, en France également, partout également en Angola, vous êtes là.
là de près avec nous, surtout dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Surtout, activez la cloche de notification pour les nouvelles qui seront bel et bien diffusées dans votre canal préféré. Je dirais un grand merci à tous mes amoureux. Je dirais un grand merci à notre Seigneur de Tout-Puissant, Jésus-Christ Nazareth, qui me donne la bonne santé également, le souffle de vie de rester toujours là, actif également. Je dirais un grand merci à Benolutouma, un grand frère. Un grand merci à Ingénieur Paris, Sepa Kalingomba en Angola. Un grand merci à mon oncle Doulipa, sa célèbre. Un grand merci à Ambalipa, sa célèbre. Un grand merci à Exode Mikebi derrière la caméra. Mon vieux Tréfé Nambumba. À Benzema, boutique d'Abima. Et à Yangoma avec JR Ngoma. Un grand merci à toute la famille JR Ngoma. Là, tu s'en rappelles. Déjà, comme merci beaucoup, on va vous quitter. Et bien, Kazanga, au revoir. En tout cas, au revoir à votre famille Libota. Oh yeah! Ciao.